manager Patrick Lusambo yewana siko mboka liya na kotuna mwa question moko boye ta mibale est-ce que na wenge tango bozande ngwana soki ba bengisi faire aya est-ce que c'est possible parce que moi on est de l'obama trop likamba faire c'est possible là un événement je peux répondre ça c'est possible est-ce que vous avez la possibilité net ndenge nini et pour battu bazo bakena beta na wengete faire ça mwana palin vous comprenez ndenge comment faire aller na palette ala mwana palais azalaka na palais ba série mo Kaluja azalaka mwa libanda ya boulot faire asimbaka ba animation bana kini ba yebiti. Bon, c'est vrai que faire un répertoire na wenge 4x4 mais azalaka na kati ya famille wana akoni wana ba idéologie wana ti lelo comment faire ndenga za ba ko pe ko bengisa ya iza mabete OK ala makila wenge bon makila wenge panzana baza partout vous comprenez bon Marie Paul basi bon mabezali ko Marie Paul pe na ko bengisi ete yo siko mambozo tuna bobengisi donc ngai nde na simi organisation te organisation eza pa bakolo organisation vous comprenez na kawana yo tuna na babengisi te ngana wa Exxon bon on faut comprendre ba réponse ya mboka lia donc makamnyo stu Marie Paul roi Matayamvu aza mwana wenge vous comprendre et ce que ça wana eza pe plaisir kaka mabezawa pour eza na mambo réconciliation c'est mabeza la to la vite. C'est ça. C'est ça. OK. Kitoko to na lelion mabe na lelion. En tout cas donc à suivre to continuer les sous. Kitoko famille. Merci. Ya bien. Ya bien ko. Omoni na na saki on a basaki awa. Omoni kita. Et le blog on a qui ne kota TV webi. E kota. Azana ba da omoni kita. Ya mukela ngo. Jacuzzi. Keba kombo na jacuzzi. Omoni très dangereux Keba. Yo lingi na lobaka trop. Lo biloko mboka lia okendi c'est la stade quoi. Ngana lobaka te bandaka loyebi na sala kande bulo na kena kolobela makambo wana te. Oya koloba lobi na ye match wana bomona Patrick Lusambo azo solana batu ya avion Air Ethiopia parce que ba canceller vol. Bah, le système est là down donc moyen ba immigration ça la musala exact il y a un moment nazo bango kaka boye de façon que non pas on a besoin ba yeba pena ba un message comment makambo yeleka tell him one second let me see if he's doing it. You understand my yeah let me he just went to the office. It's not that we are not able to rebook tickets right now. It's just that we were not able to carry on checking. We stopped checking around 6:30 because the system crashed down. Moi je veux mona oyo moi to zoe na mobimbeza te azo expliquer ndenge nini vol ba canceller parce que système est down moi immigration et ça les atayants bon moni batu nyonso o ba terminer aéroport awa bazo zela quoi donc choix exacté donc nous avons raté vol et comme il peut dans lobby donc bana kini mboka lia zoya toujours avec les managers internationaux Patrick Lusambo yemo yo na pointe donc ye wana quoi on a évité papa nanga na moni bino lelo ndé voyage bo canceller lelo problème est nini non ba canceller té donc ezaki système na bango ya babenga online en français c'est quoi online en ligne système en ligne qui est down donc ça down quoi donc ouais ndeto lobaka que peut-être connexion za mobulu quoi connexion na bango ça worldwide donc monde entier ndenge ba expliquer biso na nini compagnie d'aviation
Donc barebouke biso pona lobby même donc tout ça nano peut-être bakozwa solution pona bacha biso na avion mususu. OK, donc c'est confirmé que tozoya kini. Ah donc lobby yo na mboka lia donc bozana kini lobby. Ouais. OK. Merci beaucoup Nandenge éclaircir biso. Donc merci beaucoup Patrick Lusambo. Toujours. Madika olobi. En tout cas, merci à nous pour y montrer le monde dans l'interview tout ça là. En tout cas, tout que nous avons plus de 15 ans à Londres. Bando Kima. Kima biotikala. Au Kima biotikala. Na bakimaka. Ah mais tout bien en bon temps orchestre yi. Bani wazo biotikala. So kimi na mokili, OK na mapatate. Toza na mokili na kima na kiwa. Sikonde toza no awa. Batu balobi aka Belgique a pas maintenant okenda te. Mbambo voyage munene Kinshasa. Batu balobit. Wana batu bazoloba. Po biso watu na biso oloba te. Lelo en tout cas, ceux qui lelo mboka lia azo kita Kinshasa quelque part tout le monde a na right hand side na ngai yemo bazawa se présenter déjà avocat munene mais azana simplicité moko boya aza tellement humble moya loba mingi ezate mais na loba yango banda kala yo so loba on dara ba vidéo et pour l'administration na ndako pe na bango azala procureur de la République donc quelque part yena grand na ye bavi jakusi yango ya Gombe ba yena ngo la Wengeti to kaboli yango to ko mba jakusi mais si quoi lelo poto ya kokanga bino na aéroport awa quelque part après il faut qu'on remercier na boulot à ça en tout cas à participer vraiment makasi Nelson Nzambe atia 200 ans asungaka bato po azana motema wana abane bulango lelo te abane bulango kala ya kosalisaka bato donc place moto akale soki ya koki yango akotia condition te akosala rôle na ye de façon que Nzamba sepela. Vous comprenez? Où est ça makambo ya réconciliation? Soki oyebi ko pardonner te na moto asala yo ta ko pardonner te oyebi makambo. Très important. Kana ma pasteur te que nous na pasteur et ba expliquer yo problème ya pardon. Ndenge nini esala na miso Nzambe. Ah est ça ma réconciliation famille munene. Balobi to se réconcilier. Yo boya réconciliation. Bosa l'union soit gala, les gars, tout ça, c'est le passé. Et comme il est toqué, toujours qu'il est. Mais oui, que yo doute, n'habite n'a biso toujours dans le caméra, en tout cas, viens moka. Par-ci, par-là, toujours qu'il est dans le biso kaka. Mais est-ce que les lopena, jour J en wangoyo, toi, l'aéroport, ah, n'de bon mona, guitare bibundeli, de bibundeli même. Ni balé. Non, soldat, comme on a déjà ébandi. Vous comprenez? Ni balé ko. Ni balé, il est comme on est déjà aussi. Azadini. Et bon, il est comme on est là aussi. Ancien le sale. Vous comprenez? Là, ma bagage, bon, on a. Ba guitare, ba habito, ba ndela ba combo. Il comme on est jacuzzi. Jacuzzi. Donc, jacuzzi, bourgeoisie quoi. Ah, mais guitare là, ba bourgeoise. Donc, yo sambe biloko mi balé mon boulot. Tété nga, au moins ma valise wana. Eza na ngo ba accessoire, ezala ou pas. Menga bato bazo zelanga na bilamba te. Bazo zelanga na podium. Naza na gain état position de gain na zabo. So na komi na branché to bandi. Bato nga baza wana titina Al Capone grand cas. Le grand moudromu na so ya ndrumune wana egoinda. Ya solo. Prince Alema Kaba. Génie congolais. Aza wana. Général Kwek azawana na yo mo peso na moko na zawana chabwala donc vous comprenez noko lutu passant usangila zawa que défense c'est guerre maniata pire petit donc na lingi o confirmer na batutu bola na so en tout cas confirmation à toi na Burkina Faso mboka li à toi aéroport donc aza accompagné par Yemoko Patrick Lusambo oyo a contribué beaucoup lelo pour mona mboka li premier voyage depuis ma soleil vandi
yo préciser mon premier voyage tozaka no bana ngana mona bima nakendaka nanga bamboka ebele mais eza mamna koya kolobelaka te donc bandulo ya babikolo betaka nabetaka na bamindele na bajamaïcain na baétranger baguadeloupéen baza ebele mais eza genre nanga te naya kolobela makambo wana wana eza boulot nanga privé mais oyo eza événement ya kine excellence Amadou Djabi a organisé caméra donc c'est normal que bato baloba ndenge parce que misapi wana wenge wana vie eza kaka c'est ça le problème est-ce que babiloko wana eza kaka yo ozoyeba te ke biso makambo wana eza makambo na biso yo olingi ngana banda kolobela ngo mpona mo nde bazobenga yo awa donc bazoprécise okoma aire nini donc confirme nano bafanatike oyo balingaka yo bafanatike ya wenge muzika 4x4 bon chic bon jacques présence ya Burkina Faso mboka lia azozwa avion donc dans quelques minutes awa na Kinshasa bokuta na ye message ezali na bandeko tout bazela yo mais ya no elaisaki bango ya no elaisaki bango ke Burkina Faso azoya ekoki te bon nga mona confirme bino boyebi nga naza nanga travailler na bino nabetaka oyo bosengaka ngai ntango mpe nazoya oyo bokosenga na kobeta boyebi na bino donc nazoya kosalela bino boulot bilengi tokopartage bilengi na Prince Alain Makaba nayebisaki bino déjà moteur ya somo eza wana titi na Al Campone toza na Général Kwek toza na Patient Kusangila noko lutu défense toza na Maniata azali Ali Mbonda azali donc basingi kotambola donc bozala na bino na esengo bozala na bino de cité peut trop parler petit way. Merci en tout cas to profiter tant pour mes associés photo libérer bango pour la baraté photo leka donc football leka donc rendez-vous le 30 na stade de Martin Mboka a déjà donc lobby déjà aéroport à Bozana Boyamba dans un ancien de Sayo naza pe na jacuzzi merci vraiment bango de bakobunda bitombango kitoko eza vraiment bongo Jonathan Mondele le boss merci pour l'assistance et puis te remercier mon tout à la mission partout aux ali vraiment donc il y a musique 4x4 forever mais to remercier pe ba frère o ba sali pe ke mboka lia pe makamso etambola bien bandeko na biso Alpha Balo bandeko na biso ba Weston Mukendi basala masolo ya bien bandeko baze belé donc ba Mejo Medina ba Yaime Salo vraiment ba encourager pe et ça l'a très bien banal Gampone batunangai ba passer Joseph ba papa Dilu Mona bazé belé na kati on a tous les lots mo ba fanatique wala partout baza pena ceux qui le ndingo que ba répéter 4x4 na grand événement oyo sali que les grands producteurs Amadou a organisé que nous pour pas benyo que non moi ni mo za tia mo ni be de la forêt pas benyo na moi projet moi ni baza bandeko nanga est-ce que toza binemi poto mona da titi na ngenda na repa ya donc famille penda ko izongi pena ndenge zo la rabina déjà na la sepela ina bango à partir bango ba ya ina initiative ya réconciliation